Babonné na biso il y a vraiment na mboka Congo. Babonné oyo baolanda biso na ba page na biso nyonso te. Ici tout le bara vérité. Ceux qui peuvent bêter nous a dit tout le bas, nous a dit tout bêter à solo. Mingi baza ba espoir hein, mingi pendo mona boye peza boye. Nous sommes avec maître envoyé. On a chassé à FIFA, où était camarade 500 francs. Na 4 p mettre en vol, ça ni l'autre Roger Matadi. Zulanga chassé oyo na kati yango. Ah wana pe na komo banga. Et le goya na moté. Nzawiza bankulu. Bino batu bopesa ngai oyo nga na salaka. Je suis le docteur Madiabantu na pesa maite na pesa mafuta te kasi na pesa makila. Nyonso wana pona nabikisa pe nasalisa nasala nyonso oyo batu basenga nga na mokili oyo. Bakoko na ngai place bozali naza na posa bozwi ya libota na nga na kati ya saki oyo. Tinta de tita kanka de kanka, tinta de tita kanka de kanka, tinta de tita kanka de kanka. Tinta de tita kanka de kanka, tinta de tita kanka de kanka, tinta de tita kanka de kanka. Descend. 3 feuilles. Il va finir le bas 3 feuilles. 4 feuilles. 5 feuilles. 6 feuilles. Yango oyo chasser la bino zaki vide. Mbongo oyo uti kaka na kati ya chasser viva. Ezali bozwi ya libota na nga. Ezali bokoko na ngai de mutu esali epesi nga bozwi oyo. Numéro na mbongo ya solo. Ezali En tout cas vraiment comprenez. Eza vraiment mamu ya solo yo. C'est pour ça yango wana. Si mana ça dérange pas si mana yo na moni yango penza. Mais ezali pembele au plus kuna bwani. Tena na bangi tata yo moko vraiment. Comme na fina suka na batonyo tu bazolanda biso. Kino makambo toujours likana ba lifishona. Yo pesa mta catholique. Ogo simano de. C'est ça problème, c'est ah voilà. Non simba. Era ngo problème. Bonjour à vous nos abonnés fidèles. En tout cas, merci de la confiance, merci de la fidélité. Bopé Sakabiso, toujours ici à Bovandaka, partout dans le monde. Namoni déjà Canada, Belgique, États-Unis, Congo, Kinshasa. Les lois vraiment tant bon monde à Winnie de la presse. Beaucoup remarqué que nous allons moroter na plateau, nous allons confrère Nangai Kervin Nakessa et on a trouvé bon il y a réalisé émission avec notre invité principal. Donc boye billet et puis beaucoup découvrir que la milité s'agit bien de maître envoyé. Donc tout sur la macabunio spiritualité et puis la différence et vous allez belé entre bango na ba féticheur nous on a tout décortiquer tout à l'heure là je demande Jean-Marie à pour la plateau nangai pour bomona deux personnes au bazar pembe nangai déjà la personne ici malobe pas yande ko nangai Kervin et c'est ceux qui encore se présenter merci Winnie qui est journaliste principal ngazako ko débatteur na yo to yambi maître envoyé na plateau na biso. Pour moi première question na ngeza pas maître envoyé. Pourquoi envoyé? Parce que tu es bien à Kinshasa, tu es bien à Congo. Le seul envoyé c'est Jésus-Christ. Et yo pourquoi Pape Kombo envoyé? Merci beaucoup pour la question. Question mo malamu. Ba MZ bien na sala. Question vraiment na zwango présenté. Merci de la question. Envoyer, ça veut dire motindami. Motindami, oyo azali na message oyo ayaka nango. Et uti patata, oyo biso to bingaka, nzambe mpungu tulendo. Mvuluzi. Omoni mutu na mutu na se ya moyo oyo ayaka na mission na ye.
mutu na mutu ayaka na ndenge nzambe atindeli na mokili oyo. Ngai nzambe atindanga mpona kobikisa na kobikisa na kosunga na koguérir et puis na kopesa batu oyo ezali bayebake bozwi ya bokoko ezali na libota nyonso baza na bozwi ya bokoko na bango. Olandi? Alors par rapport à message na yaki nango yango wana na mboka babenga na mboka tango na botami babenga yenga ntumwa ezali na Kikongo ntumwa na lingala ntumwa ezali motindami na français ezali envoyé. Olandi? Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup pour moi réponse muke maître envoyé et na asir batebele oyo batalaka yo libanda ya mboka et puis na kati ya mboka na biso balinga mpe bayeba kobotama na yo tozonga mwa sima obotama normal ndenge mutu nyonso abotama to yo oyaka na ba marque moko boy oyo indice déjà zalaka okozalaka envoyé. Merci beaucoup. Ngai ba émission musu ezali na benga mama na nga penza na appel direct à témoigner ngana botama nsunda ezali biso na bakongo tobenga nsunda bana oyo babotamaka makolo liboso mutu na sima nzoka na vrai kobotama ya mwana botamaka mutu liboso makolo na sima so biso tobandaka makolo liboso toza bana moko toza un peu compliqué ndenge nini na kala biso se tukantia kaka mutu po azala kisimbi po azala bano ya mitu minene wana nzoka mwana oyo abotami bongo oui aza kisimbi mwana pe abotami makolo liboso aza kisimbi mwana abotami oyo biso tobengaka nzinga oyo abotamaka baligota ye na michopo ye wana pe aza kisimbi baza bajeni baza bana ya mai baza bana oyo deja bayaka na pouvoir moko quelconque. On comprend? Donc na bano babotamaka bamapasa baza bisimbi parce que baza batu moko baza normal te lokwa mutu nyonso baza bandoki te kisimbi eza kisimbi eza donc yoka kindoki pe eza mabe te ndoki aza connaisseur Olanda mutu oyo aza na kindoki aza na connaissance oyo ngana yo parfois toza nango te mais eza na deux sens ya kindoki ya mabe eza kindoki oyo ya kolia batu kindoki ya mabe eza kindoki oyo ya kopumbwa na butu okende koloka mutu mais kindoki pe akobikisa ezali kindoki pe akoprotéger libota ezali kindoki pe ya ko multiplier bozwi ya libota ezali donc kindoki ya mabe oyo ya kolia batu kindoki ya mabe oyo ya koya koloka batu mais kindoki ya koprotéger libota eza kindoki ya malamu kindoki oyo ya makambo oyo ezouta na butu ezomona na moi eza kindoki ya malamu. Okay. Maintenant pouvoir na yo tango zokola remarka kango koma olali batu bakomo bimela ou encore ba ancêtre na yo ba ndaka mpe ko initier yo. Oui, merci beaucoup pour la question maman. Ngai tango na botami na yebaki makambo vraiment te mais babande ko relater ne pas maman ndenge nini ezaki biso na village na biso na Londola Kai na manianga ya Kikenge na frontière entre Dolozi na Brazzaville place nga na botami Olandi donc naza na mwanda mamakila ya Brazzaville na mwanda mamakila ya Congo RDC koko oyo abota papa ya ba mama na biso kombo na ye ezalaki mama ndo na mafuta aza reconnu na tous les magiciens aza reconnu na tous les hommes spirituels aza reconnu na tous les bateaux ba pratikaka spiritualité na bokoko pe na yoka mama ndona voilà koko nanga oyo abota papa abota mama nanga Olandi tango ba vivaki na époque ya ba mama qui panvita basalaki makambo na bango oyo ezaki ya minene batourmenta mindele na bandenge moko do na façon moko ezaki facile te tango aye kokufa aluka mutu ya kotikela charge wana na libota ya bana na ye oyo baza bakoko nanga amonaki mutu abotamaki na elembo te
na libota ya bakoko na ye oyo baza bamama na nga amonaki moto abotamaki na elembo te nde ntango sikoyo ngai kokololo na ye naye kobotama nsunda mwana oyo abimisaka makolo liboso mbala moko koko na nga place azalaki kutu avant nabotama nanu bongo ezalaki mama na nga aza na zemi ya 6 mois po biso na bamboka ezalaka chaque samedi bawenze ezalaka na bamboka mama akendaki koteka ata bokoko moko boye ya mwasi ya mokolo mpenza oteka pondu pembeni na ye pondu akoko wana esili boti moko etikali mopiku moko asi mama nga nasisi na nga koteka me zwa pondu oyo kende kolamba olia na yo na ndako mama mpe azwi pondu wana aye alambi pondu rapidement ale boye mama santa menace lokola azosavoke bu bahôpital ya bamboka bazwa batya mama makolo likolo pendant 3 mois olanda ti nzoka bakandaki menace ya zemi ezobima nzoka ezalaki passation ya pouvoir mama ndo na mafuta ayaki kokota na forme ya mama wana mpo apesa mama na nga oyo ezalaki pondu mpo eya ebouleverse badone kati ya libumu na nga voilà donc nazwaki déjà spirit nazwaki déjà pouvoir oyo spirituel naza nango na kati ya libumu. On comprend? Allez, tango sikoyo na lié maman allé pondu wana menace wana buti na hôpital ba garder mama ay ko bota ngai na 9 mois na ngai ezemi ay ko bota nga na ko bota mana makolo liboso na ko bima génie kisimbi nga nazalaki na mboka série nazokola moi bébé bakataka na nga mai rivière te so katika rivière nga fona tika la fo mona ke na lembi sikoyo mama na nga tango taka ba jeune fille ayeba kite siko koko na nga oyo azalaki mama ya mama na nga vika kola na koko na bango azalaki femme spirituelle asa inde so moni bongo azwinga zongi na nga na mai wana oli ko belela ngai na kombo na ngai ntumwa awa eza place na yo te place nezala ndako zonga tokende akati 3 fois tango akati dernière fois maman na gangi na leli ndenge bana bébé balelaka nazongi donc nazalaki na mwa bamakambo na bandaki kosala tango na bandi kokola na komi na age ya 7 ans na koti premier primaire nazalaki soki nasiliki na beti mutu coup de tête fo azoka oyo nasalaki me nayebaki te eza nini maîtresse de biso so beti nga loboko fo evimba donc ezalaki un peu mystique après na 8 ans nde koko na ngai sikoyo mama ndo na mafuta abandi koapparaître sikoyo epa na nga abandi koya koyekwisa nga sikoyo oyo ezali bapratique oyo ezalaki mpo sikoyo na comprendre oyo naza na bandaki kosala makambo me nazomiyeba te ntango sikoyo na 8 ans mama ndo na mafuta abandi kozwa nga azwaka nga na butu amemi nga na terrain moko abandi koyekwisa nga comment okotraite comment okobikisa maladi comment okosalaka mutu moko aza envoûté olongola envoûtement wana comment okosala alakisi nga baparamètre nyonso na 8 ans alakisi nga biloko nyonso wana ntango sikoyo nalongue asilisi kolakisa nga na age ya 10 ans desko nga moko naye kolancer bamisala na nga na mboka mwana moko suspect mwana moko boye famille mpe bamosala neti kaka barejete mpo osala babiloko moko boye pa moyen nakomi kosimba baekipe ya bamboka si ekipe moko boye ezalaka na Congo central na Matadi elima na 10 ans baye kozwa nga na mboka baye na travailler match na bango mwana moko ya moke anokotaka na bale so boyoka histoire sasa ya Congo central bekipe moyo yanga mwana moko akotaka na bale nga wana oui yaki nga nanokotala kati ya bale wana soki otali match moko elima Matadi ebeta bato bayebi sport sasa pena ya mwa kala baoyeba elima Matadi ebeta na V-Club awa elima gagna V-Club 3 e awa na stade nga mutu na simba match wana olanda ti naye kokola
na komi na âge ya 16 ans nde na kosala temple na nga na direction na nga ya monene na Kimpese. Osepela pena na musala ngo eza musala oyo ngai na ponamela ngati naza awa ata musala ye na présidence na kosala te ngati nasalaka oyo nasalaka oboya penza. Oui, kutu nga naza nde na posa bato baza na présidence ngai nasimbaka bango mpe ngo musala na nga me ngai na kosala na bango na kosala yango te ona kozala na tante. Maître Envoyé, lelo oro loba nini na bato baye na spiritualité na bino na ndenge mosusu ekomi spiritualité 10%. Ntango bia ndo kota na bali lelo na mamba bali koma 50-50. Jogo mo alinga matabeti na liopa bapesi 50,000 balles noko mo pas vu 25 ye pas vu 25. Mais ba bomeli bino ko pas spiritualité. Oro loba nini na ba faux o ba pratikaka makamuna bino. Merci beaucoup. Omoni maître spirituel, guide spirituel, docteur spirituel, il faut ozala na bozu. Ozala mutu nzala te. Olandi, ogoya pe liboso batu te po na intérêt. Ogoya gratuitement. Sauf achat matériel. Mutu osoma parfois ana posa kino osimba ye carrière na ye footballeur nyonso. Na début, osomise mo biloko bukoko mike osimbi et puis soki azozwa akabela yo selon ndenge ye moko alingi ko kabela biso omoni ke spiritualiste azokatela joueur na ye montant moko boye bakabolaka soit na salaire soit na début ya contrat aza faux maître spirituel aza mutu akolapide olandi aza mutu akolapide aza faux spiritualiste. Olandinga c'est pesanga ba client nga oyo baza libanda mboka pe baza na kati ya mboka bazolandanga bazoyeba o nga envoyer na zoloba. Dans la émission mon sali na confrère nanga que je salue au pesi explication ya kodia. Mais le bato yo bakasaka kodia za poso wango il faut oboma mutu. Fesenga makila mais ba mususu lo baza na passe bana poso wa kodia bazo banga makila. Oki ko ebisa bango ni. Libota nyonso nzamba salaki na kati ya se ya moi oyo bazali na oyo biso tobengaka nkodia na bango nkodia ezali source ya provenance ya richesse familiale. Omoni ata océan ata ebale okomona ngo munene mais so tali source nango ezaka mokie nkodia ezaka teke fo ezali eloko moko boye mystique kaka non. Ata kani oyo ekozala nkodia ata chapeau oyo nalati ekozala nkodia ata bag ata eloko litoi ata montre ekozala nkodia ezala kaka ke ezali na pouvoir ancestral na kati ya eloko wana parce que nkodia ezali neti chance neti lupemba oyo eye kati na yo parce que po ebanda koproduire fo nkutu oyo bakoko na biso na munoko mboka babande kobenga kutwa zoa kakondwanga lekwako. Donc kutwa zoa ça veut dire ezaka adage kutwa zoa ça veut dire saki ya mutu aliboma ezanga keloko te na kati yo mona mutu aliboma na saki ya vide faut saka na biloko na kati voilà. Donc kutwa zoa kakondwanga lekwako. Donc kutu wana ezali tango oza na nkodia wana sikoyo oko créer soit valise du bonheur, soit porte-monnaie du bonheur, soit mushashino, soit basakodo, soit basaka ba papa, soit basaka ba maman. Yango wana eko koma sikoyo ti vase d'honneur oyo koyamba richesse wana. Voilà, nous évoluons. Donc c'est un peu ça. Donc nkodia ezali obiso na mnorambo tobengaka kiloazu. Kiloazu ezali instrument. Kiloazu ezali instrument spirituel. Soit moi ekeko, soit moi eloko moza forme lokola moi kani moko boye. Parce que bato mosusu parfois na kati ya ndako parfois yo maman oza femme mariée ou soit papa oza homme marié. So na kati ya ndako moi kiloazu moko boye fana na ndako parfois na kilelo et comment neti o kindoki nzo kindoki te. Parce que soko bengi mettre envoyer na numéro d'affiché. Mettre envoyer akosala ndenge nini akozwa oyo ezali nkode ya libota na yo akotika yango na clan na yo na luvila na place biso nyonso touta
na siège ezala nango kuna sikoyo yo na kati ya ndako no ozalaka na vase oyo ezali porte-monnaie mochachino valise sakodo oyo ezali osepeli yango ke mosolo na yo ekotelaka nde maître envoyé akosala nini akosala sikoyo transaction mbongo ekobanda kouta na ndenge ya clan na yo eye na banque spirituelle eye na vraie banque etindi yango na kati ya saki na yo dans un clé de moi ndenge mutu akangaliso afongoli service honnête déjà esalami mbongo wana eza ekolia même jour te mbongo wana eza ekolia ndenge olingi tia na banque tonga bandako somba mituka vivre ndenge okovivre ni condition ni sacrifice ni bien décent donc eza gratuit pe ezali obligatoire mutu fo azala nango mpo eza mbongo ya libota na yo moko ezali neti bino boye papa tikela bino lupango obike no na kue oyo nga naotonga place na nga natia balocataire na nga ndenge oza héritier oza mpe na 85% déjà ya kozala na oui ya kosala place wana donc eza bongo na bozwa bokoko na biso olandi bato mosusu baloba o bozwa bokoko eza kaka na bakongo non bakongo baza na nkodia bandande baza na nkodia bikolo nyonso baza na bankodia me bayebaka te ko exploiter yango soki otali baindien baza na nkodia bawest africain omonike motu moko oteka café tuba me atonga bandako betage eza bankodia Maître, na kana place ko yoro ba mambu ya kodia wana. Lelo pourquoi spiritualité il y a surtout ya Congo. Et za la mingi rejeté. Tango bi mambu ya ba Sénégalais, bani bana ba kodia tout monde ba boyana ba Zambi na mesa moko me kuna na Sénégal ana ba trois niveaux. Mais pourquoi ya biso ba kino to comprendre la spiritualité na biso té? C'est normal que parce que mindele bayela biso Bible pour ba affaiblir aux ali ba force na biso spirituelle bandimisa bakoko na biso Yesu na makasi batie Bible batie arme na se bozali 10 8 bakufi bino mbale bondima to bondima te na dictature yango monaki bakoko na biso lokola ba Vita Kimpa ba Simo Kimbangu ba mamando na mafuta ba se sacrifiaki bakufa likolo ya koboya kibonzambe ya bapaya olandi koboya kibonzambe ya bapaya yango moni biso pe lit oyo biso tozo continuer nango yango wana olandi alors pomboka na biso ezwa kimia ezwa forme ezwa fox ata lelo te un jour église de Noirs soit comme église d'état. Maître envoyé lelo oyo pe ça peut arriver que muta contacter yo on a travail moko quelconque et que travail wana esimbité retour ezongeli yo et arriva pe travail esimbité retour ezongela neti ndenge nini neti ya biso que naza na problème par exemple ya kobota ou encore ya porte-monnaie magique naza na besoin na nga sala magique te nga saka di bonheur magique ezali mais yoka porte-monnaie magique ezali mais nga sala magique te nga sala di bonheur pourquoi porte-monnaie magique ezali pratique ya magie blanche tandis que nga sala magie noire donc pour la biso na magie noire toza na bonheur non magique. Vous comprenez? Magique pe ezali ba petite somme ba montant mike bato bazali ananzala lipa a sali spectacle $20 ebimi agelia yango pe esala ni elongolaka mutu makila nanzo edimia mutu makila na nzoto yango pe omonaka magie blanche e bato bagenda ko diminuer bambula na bango po azwa succès po azwa grade azwa pouvoir yango monaka ba mise belé akala bayemba baliwa na bango ke ayemi nze moko boye ba lompi akufi eza bakisi bakenda kozwa na bakala ona kala ezaki mise so ake poto faza ba inane 8 mois azanga na poto kuna après ezonga omona bakenda kuna basinya ba faux impart mais na biso na magie noire biloko wana ezalaka ti okopane biso na magie noire biloko wana ezalaka magie noire okufa liwa na yo ya nzambe tango no ekokaki okufi mpe na biso ti ozosala pratique nyonso ozosala okomona no teke oyo eloko moko elengisi yo non normal zalaka connecté na entité supérieure na yo mutu nyonso azalaka na entité supérieure na ye
entité supérieure na entité inférieure na ye mutu tu ndenge bato Jésus bayebaka bango explication ngo bien te o ange ya tindaka na malamu na ange ya mabe. Ça rappelle bien te ça clair. Parce que nga naza na maîtrise presque ma dimension moko na maître Jésus parce que Jésus oui na dimension moko na maître Jésus azalaki maître spirituel na tana ye azalaki prophète. Parce que mamunyo zo sala Jésus appelle ça prophétie. Jésus abikisaki, asekwisaki, a traitaki, mais a prophétisati. Bino botanga la Bible. Oyo siko za plus précisément wapi. Ngai nazali donc nazaneti pire pété ba Jésus. OK. Mais ya ko sekwisa te, ya ko bikisa peut-être ya maladie moko bomu tout soki ayeli yo babwa kelinga imbashi. Yo kana ebisa Jésus pe asekwisa Lazare te. Ah, asala ya kasini. Oyebi te ata na vie normale boye ba arrêt du cœur pe zalaka. Et voilà, nous continuons avec les mais c'est envoyé OK. Toza na yo. Différence ni pendez entre bino na ba banganga, ba féticheur. Nganga. Toza na deux marques ya nganga. Nganga nkisi et puis nganga nzambi. OK. Yo tuni nganga nini? Nganga peno ya kisi wana o peno kisi. Voilà. Peno za ba kisi. Nganga donc le mot nganga ça veut dire nganga ça veut dire zela na terme facile donc nganga ça veut dire connaisseur. Mutu oyo azana boyebi o ngana yo tozana ngoti neti nganga nzambi aza pasteur mutu azana vocation ya côté ya biso azana vocation ya kobatela bapate na kati etonga parce que nganga nkisi mutu oyo azali na vocation ya ko traiter ya kobikisa ya kosala nyonso oyo alingi ngai envoyé nazali nganga nkisi. Nganga nkisi nanga ezali ya bokoko o ezali na ba condition te ni sacrifice ni ben descend. Arriva pe nganga nzambe ayepe ko lukwa pouvoir ebele net kutu na lancer message oza prophète ozali pasteur ozali bishop ozali évêque mais oza na posa o protéger ministère na yo. Bayaka naza bango awa na Kinshasa awa envoyé bayebi oni awa na Kinshasa bayaka nana 4 pasteurs minene na Kinshasa oyo basalaka bakombo ba église etondaka ngam na tonsango olandi ba pasteur belé ba église na bango moyena na dévoiler mambo ezate ba mususu bakunda na bantaba na porte de l'église po etonda olanda nana 4 pasteurs minene na mboka oyo bakombo yebana basalaka pena ba base po bazala awa na envoyé bayaka olandi nazo lancer message na ba oyo nanu balamusi esprit baya oza na posa mouchoir ko isabatu met envoyé apesaka ba mouchoir oza na posa nzete moko boye batu bakoya met envoyé apesaka nzete wana oza na posa écran prophétique po ba prophète belé boleki lokuta bozo prophétiser na ko estimer. Bobi ke pour le moment na vie ya batu bakoma ko linga kaka libala musala na voyage biloko wana ka yango kaka prophétie na bango esukela mais soki ba yebise que 5 ans passés ya maman loba parfois le moko elekela eboye wana pena chaos technique mais yo oloba no ngo ko yebisa pe ebele oyo bayebi vo même ata ba prophète nga na prophétiser liko na bango. Makambo nyonso oyo pafuta osalaki lobi na butu. Pardon. Donc c'est un peu ça. Kozwayo ezali wa neti des vie mettre au déjà mettre mes bibliothèques mon bout. Voilà. Il y a des personnes qui vont na posa ba apprendre makambo bele. Ngana ile bagaboye surtout yambi musicien yembaka. Surtout yambi danseur abinaka. Na yebi ya place ko moi. Surtout yambi comédien asekisa ba. Mais yambi sko maître spirituel. Na bato yo oyo bandimaka te même si ba mondo bamsuzaka balobi ti esilika. Na bena bona ndimaka te. Eso ndimaka te. OK. Est-ce que
bopesa wana chassé moko kuna ya vide chassé. Babonné na biso ya vraiment na mboka Congo. Babonné oyo baolanda biso na ba page na biso nyonso. Ici tu le la vérité. Ceux qui peuvent bêter nzali tolo ba nzali to bêter ya solo. Mingi baza ba espoir hein, mingi pendo mona boye peza boye. Nous sommes avec maître envoyé. Dans la chasse à FIFA, où était camarade 500 francs. Na 4 p mettre en vol, ça vous a mis l'eau côté. Roger Matadi. Zulanga chassé oyo. Na 4 yango. Ah, wana pe na komo banga. Eloko ya na moto. Nzawiza bankulu. Bino batu bopesa ngai oyo nga na salaka. Je suis le docteur Madiabantu na pesa maite na pesa mafuta te kasi na pesa makila. Nyonso wana pona nabikisa pe na salisa na sala nyonso oyo batu basenga nga na mokili oyo. Bakoko na ngai place bozali nazana posa bozwi libota na nga na kati ya saki oyo. Tinta de tita kanka de kanka tinta de kanka de kanka tinta de kanka de kanka. Ça. 3 feuilles. Il va finir le bas 3 feuilles. 4 feuilles. 5 feuilles. 6 feuilles. Mais quoi qu'il en soit, ça va Nandini. Yango oyo chassé na bino ezaki vide. Mbongo oyo uti kaka na kati ya chassé viva. Ezali bozwi ya libota na nga. Ezali bokoko na ngai de mutu esali epesi nga bozwi oyo. Numéro na ngeza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 yango wana bakomi maître envoyé. Maître envoyé, est-ce que mutako simba ngope? Mama so écoute moto akozala na rapidité a changer biso rapidement bomona ki ezali mbongo penza ezali mbongo ya solo ezali en tout cas vraiment comprenez exemple vraiment mamou ya solo yo c'est là c'est pour ça yango wana c'est simba na ça dérange pas simba na yo na moni yango penza mais ezali pembele puisque na boni te na bangi tata yo moko vraiment comme na fina suka na bato nyoto bazolanda biso que no makambo nyoto toujours likana ba fichona yo pesa muta catholique ogo simba no de c'est ça problème c'est ah voilà non simba ya na problème numéro na siège ici ko bato baza libanda ya mikili bato lelo baza na ba problème ya kobota bana ba problème ya mabala problème ya bakanda problème ya misala na problème ya mabala lelo opesa bango solution bakozwa ndeni yo ndeko papa ndeko mama oza libanda mboka po za kati ya mboka mettre envoyé pour na kozwa ezali facile numéro na d'abord ils a plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 so benga na numéro wana eza affiché wana okozwanga et puis na redicter parce que naza na différents ba sièges naza rappel sauter naza plus stable était placement parce que mbongo eza munene ba demande des ebele les dernièrement na uti kokutana mutu moko ya États-Unis na kokutana na Dubaï donc attends so pe na kopesa ba image bo l'excellanga au mona ke na uti libanda donc naza tellement sauter
mais il y a mon numéro ceux qui n'ont sur place pour sur place ceux qui n'ont quelque part on a facilité koya okoya ceux qui en distance ne ça na bato des États-Unis na bato ba France ba Belgique en distance n'appelle vidéo okoza solution à problème na union son numéro on a plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 Matondo Mototo Filika Boabunchili. Merci maître. Merci beaucoup. To comme pena na suka ya baronyo so bazuli libaku ya kolanda biso na ba différentes chaînes esika o ekoleka. En tout cas, et je crois bien m'être envoyé à répondre na ba question na bino nyonso botinde la question. En tout cas, ça qui est belé quand même on a eu à poser pas question à mike mais baronyo so bazana besoin ya mettre. Je crois numéro ezawana et ezaka pour na mbongo te quand ndenge confrère na lobby et cause à la paix pour na musala et cause à la paix pour na problème ya kobota stérilité pour la paix carrière pour la paix pouvoir pas pasteur en tout cas déjà lobby awa à travailler na ba pasteur et belé donc boya na nous pour mécaper et cause à la bien mettre envoyer déjà to comme na souka na bi ke ba te belé ba lingako message ko lancer et puis ba dédicace na poto kabwana biso message na relancer ezali boye yo ndeko papa ndeko mama ozali banda mboka pe na kata mboka ozolanda nga okutana na ba faux magicien okutana na ba charlatan okutana na bato moko boye baya kosomba kaka mwa ba spectacle po bakoma ba maître okutani sikoyo na bibliothèque ndenge ndeko na nga journaliste auti koloba omoni mutu oyo azoya ko mutu oyo aza vraiment na kati ya domaine te en fait soki ozosolane sur domaine na ye ozala na mwa mikakatano ya korépondre correctement mais mutu oyo aza sur domaine omoni ke ozala droit au but pe ozala clair na explication na ye wana eza eloko na kabi gratuit oyo bandeko balandaka biso bakomprenaka mutu ntango azoloba faut comprendre ke oyo aza na kati ya likambo yango bato mosusu bazake aoloba me wana nde bango nde bafaux charlatan pardon bafaux magicien bacharlatan un bon spiritualiste aza na maîtrise ya makambo na ye donc c'est un peu ça numéro na ngeza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 benganga numéro wana okozala décide na problème na nyonso balobi 99 problèmes mais une fois solution. Merci maître. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde a dit bon, bye bye.